Bon, bandeko babolingo na Sabino, eza ça la passe mbutu na ndenga kosakana te. C'était hier déjà bomonaki déjà concert ya fait rigola na podium, ezalaki kaka fait rigola na danseuse Marc Rouge kota ezalaki ya kobatama. Mais likambo toyeli awa bandeko na ngai ezali nanu kate makamba concert ya Grèce. Toyeli awa nanu vraiment toyeba concert ya le 4 avril ya fait rigola ezali ndenge nini. Pondu madesu ntsaka madesu to sangisa ekosala nini. Na butu moko tomoni Masai Production azali ko produire des artistes, deux musiciens. Fait rigola nandeko na biso mususu to mona mopanzi wana. Bandeko na ngai. Nani yango sabeta concert aza invité to azali nani o tozali ko comprendre te. Nani yango sabeta concert batie des affiches, des musiciens, même air, même salle. Donc, et Masai azando ki na vi ya fait rigola na yebisaki bino déjà bandakala. Boulinga kondima ngai te. Nani yango abeti sa concert na modèle oyoyo. Deux musiciens na même place na même air. Donc Masai a sali ba mécanisme nyonso tu ya kote ki sa fait rigola batike. Abundi na modèle nyonso tu po fait rigola ateka batike bandeko nanga accord arène na ba billet ata katika ata 6000 billets dans le teka mité na minutes autour banabino Masai a telengani mutu na ndenga kosakana te. Affaire ba visa pe kangi fait rigola lokola eto elingi kotika te bandeko. Eso ça la passe comme na situation au fait rigola comme nango. Fait rigola makambo zo le kana carrière na 2026 nano aleka ata na début na ye ezalaka boete. Ya on toujours le babandeko nanga tuluka moyen ya kosalisa fait rigola. Soki mabeza lina ba misie mususu fait rigola il faut ayeba ndenge nini akoki kosala entretien moko boye asokola maboko na ye po yombo oyo ezokota na 2026 eza mabe makasi. Soki dans le salle ya Johannesburg esimbaki te boni accord arena oza lokola libulu manzengele. Dans la minute oyoyo Ferry fasa la sangisa. Faut batia Tanzania oyoyo rabani ayape akota amema mwa groupe ya batu ebele na kati ya fiche wana na kati ya salle wana po batondisa salle. Ferry ye moko ezali kosimba te. Tolobaki yango bozoki yango lokola lisano. Tolobaki yango bozomo na ondiri biso to ba jaloux. Tolobaki keno omoni makambo susu ndenge zalaka. Soki baninga balingeli yobo omoni deja kosangana ya Héritier Watanabe na Fally Ipupa. Tala trio batu obaza na relation ya kitoko ndenga osakana te. We ranson relation kitoko na Fally Ipupa. We ranson relation kitoko na Héritier Watanabe. Héritier Watanabe relation kitoko na Fally na we ranson. Ba omisa to basali triangle moko ya bolingo. Donc fait rigola za isolé yo moko. Siko yebisa ngai bana wengeni boyo ko support yo. Ba spirites ni boyo kota na concert na yo. Ba wario nini o boyo asima ba tsa pe poke de liboso. Otikali kaka musicien moko yo moko po ozoyo kana tene ba musique na bike monde musique za monde rando mais vraiment tabino moko tanano. Et comme vraiment totana to ça lokola ta congolais bandeko. Tala degré ya pasi oyoyo na yoki na mutema na ngai. Tala degré ya maya monsieur biminga komona fait rigola concert il fallait pas canceller concert wana mais babi bakoki ko canceller concert ya ngote il faut basaka sangisa po ebima mabete soki concert susu oyo ya fait rigola eke ba canceller yango c'est que fait rigola carrière ni surtout edindi na mai. Boye bisanga bandeko ba bolingo oza les problèmes ya fait rigola oza les problèmes ya Masai Production oza problème kotiki ndoki toza problème nini bandeko na ngai tolo bana munoko nini fait rigola luka lo sambo to asenga baba asangana ba misie mususu batana se po étoile oyo fait rigola zalaki nango na année passée to moni ba reine tout o abetaki succès
ya kosakana te me ane oyo yo emeliye na ndenge ya kosakana te ya bandeko ya bolingo bofungula motema bagolwa bino moko to bafan po banda nano komultiplier baeffort po banda ta koluka terrain d'attente na ndenge bien botika no kamba kofinga boluka nano terrain d'attente moko boye na baninga ba orchestre mosusu nono batela affaire egola na se po eux eza lisusu normal te mbala na ngai liboso na mona na salle ya munene des affiches ba musiciens différents des affiches producteurs moko Masai koto et Masai kuna même air na même salle bandeko na ngai tozo kende wapi tozali ko kende wapi bandeko babolingo est-ce que o faire go la carrière s'il était comme ko forcer to ezali nini botela biso ba commentaire ba biso pour je crois que botala kina no ba image ya Grèce bo mona ki bino moko na combien de personnes au bazaki na kati ya salle bo mona ki likolo podium combien de personnes bazali likolo podium ba tukutu ya sima baza bato accompagner bato bazala kana Grèce donc dans ces mots quand bine la faire rigola mais monsieur Bimanga to na sanini na la pour faire rigola na sanini ba faire gossi ba bane kolela na ba live na bango bozo qui peut faire rigola te spirituellement bo qui peut faire rigola te physiquement même financièrement faire rigola moi sala ndenge ni azika dinda na libulu to sala nini to zaka le 80 ko kaka pote ba to suka wapi poza pasi pe ma wapi nzaba kama boto tala musicien so munene asa faire tamboka akomi ko kokbeya kozinda sans cas ba stratégie malamu ke ba canceler te ba faire quand même sangisa et ça nini bobundaka ke chez ate